oyebi likambo ndoto eza mystère, eza secret. Okomona mutu libanda aza na nyonso, mais na butu abundaka na milimo aloba yango mpe na mutu te. Mais Nzambe alingi tozwa délivrance na bandoto oyo ya mabe. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc titre kangi ba site tout. Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo skantene ezalaka. Raphaël Ngindu oyo ezabu ya busamba te tembela mutute. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV oya boya sali mokili na esia. Ouais, balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Raf Ngindu. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années à Boston on a Raf Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout côté partout. Bango va limiter monsieur le côté partout. Donc on a vu Sibiso Congo Promo numéro 1 site tout. Bonjour bien-aimés dans les séries de votre grande émission que vous aimez beaucoup, la réalité chrétienne avec Yves Pantos, Gantz, à la fin du directeur de l'information. Alors nous sommes ravis aujourd'hui parce que nous sommes avec l'un des grands pasteurs de notre pays, il s'appelle comme ça, le pasteur Valère Moussatou. Donc voilà, je sais bien que vous êtes déjà nombreux pour suivre cette émission à travers votre site que vous aimez beaucoup, Congo Promo TV. Voilà, donc nous sommes ici sur Avenue Bomengue numéro 23B. Dans le quartier Yolosi, précisément dans la commune de Kalam. Voilà, nous sommes ici parce qu'il y a un grand pasteur au Salamagambo. Parce qu'il y a encore une chose, il faut que le bayango parce que l'élo, Mandota Mabe, Ezo, l'otama un peu partout, même Bino Batobozon la poto. To lotaka ndenge mona biso batakicha sa ezate ke lokola bino boza libanda ya mboka bolota bandoto lokola biso te. Voilà, merci. Alors tous nous sommes Nzambe Valère Moussatou pour que tout solana ye na oyetali le mauvais rêve oyetali délivrance, comment Rose a délivré sokolo tarabandoto ya mabe. Et pourquoi aussi on va parler aussi pourquoi Tolota kabandoto ya mabe et nini ya kasimanango et puis Moussa Nzambe a coupé sa biso ba directive nini ko sala pour que lobby olota bandoto ya mabe te atolota bandoto ya mabe et la réalité na vie na yo. Donc yango wana to pesi merci à celui qui est derrière la caméra Raïs Kang, le super pour caméraman ainsi que notre cordon qui est Serge Piana et sans oublier notre ADG qui est boss Raf Ngindu, un boss américain, un boss à Boston. Voilà, bonjour Moussa Nzambe Valère Moussatou. Bonjour, bien-aimé Yves. Voilà, Boni Bandeko ya Etonga, les Sali, et puis plein Sali, voilà, plein Sali, et puis na Bandeko surtout ya Etonga, Mobimba. Toza malamu, église Mobimba, Nzambe, Azo Salabiso Ngolo. Voilà, merci papa. Lelo, maman Likamoto, Bagito Solana, Mukola, Lelo Zali Bongo, mauvais rêve, thème, autozo, quoi, employé, autozo Salela, et puis délivrance. Na ba mauvais rêve bateau bazali mingi na bandoto ya mabe oyo baye baraté basalani parce que c'est un peu rare basala Nzambe oyo ba comprenant ba kamendoto o Nzamba pesa mino révélation yako yimola bandoto ko interpréter bandoto. Voilà, alors bandeko botala biso ba comprendre d'abord ndoto ya mabe ezana no nini et pourquoi ndoto mabe yaka na bomo ya mutu. Ok, merci bien-aimé. La ligue d'abord rectifier moqué et si bien-aimé Yves Alobi qui est tous grand pasteur, tous pasteur parce que dans la Bible bazolo bengaye sont des grands pasteurs de brebis. Alors bien-aimé to lingi to lobela comment to koki kozwa délivrance ya bandoto amabe. Comment to kozwa délivrance ya bandoto amabe. Oyebi likambo ndoto eza mystère, eza secret. Okomona mutu libanda aza na nyonso, mais na butu abundaka na milimo aloba yango mpe na mutu te. Mais Nzambe alingi tozwa délivrance na bandoto oyo ya mabe. Voilà tolingi to développer thème wana délivrance ya bandoto ya mabe. Alors bandeko bokolanda biso avec beaucoup d'attention. Na kati ya Bible, dans Mokanda Lévitique 26, verset 6,
na yango balobi ke kuna nzambe azoloba je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Nakotia kimia na mboka na bino mutu te akotungisa pongi na bino. Donc nzambe alandela même pongi na biso mon frère. Abi personne ne troublera votre sommeil. Na version nazali nango balobi boye je mettrai la paix dans les pays, vous dormirez sans que personne ne vous trouble. Vous dormirez sans que personne ne vous trouble. Ça c'est très important, il faut tout vivre et loko nzamba lobi awa. Bandoto mabe bien aimé et bandaka, il y a des fois toyebi, il y a des fois toyebite. Mais yeba ke jour okende pa nganga oluka solution, il est possible que bandoto mabe ekotela yo banda mukolo wana. Il est possible que moto azotambola na mobulu ya basi ya mibali chaque fois. Il est possible que bandoto mabe e bandaye à partir de ba acte wana. Il est aussi possible bato baké cimetière abandi ko loba na mowei ko ganga. Il est aussi possible que mukolo wana bandoto mabe e banda na vie na ye. Alors, ndoto mabe e yakate ya ofele e sika monguna azali azo sala musala moko ya destruction. Dans Jean chapitre 10 verset 10, balobi na biso boye, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moyibi ayaka po aiba d'abord, atungisa pe aboma. Le diable asala kamisala misato. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et si kabandoto mabe ezo salema bien aimé, kokanisate ezaya ofele te, to bandi na ba mari de nuit par exemple, to ba femme de nuit. Et si kamili moana bazo tungisa mutu. Ba benye mari de nuit, c'est-à-dire ayeko boto la libala mutu. Mais ayena ndenge ya mabe, ayeko bundisa penza libala mutu wana. Ayeko bundisa jusqu'à tel point objectif na ezali ba kabwana. Nde asepela. Yango akoya soki ayeko attaquer mobali, ako kubimele lokola mwasi na ye ya butu. Akosala tout abando pekisa bango bazala bien na mwasi na ye. Surtout na butu, tango baza na chambre. To yamba témoignage bien aimé Yves ya bato belé na eloko na zoloba. Okoyoka pasteur mwasi na ngai tokozala bien na moi mais na chambre komona ka problème na comprendre te eza besprit wana. Basalaka bongo ke kuna na chambre makambo eleka bien te parce que baye ko bunisa libala. Alors besprit wana ba na ba célibataire musala na bango pe ko kanga mabala ba célibataire. Ba ko luka célibataire azala c'est dans célibat moko prolongé. Azo ko ko balate pourquoi azo empêcher po ye mutaye ko balaye. Aye ko balé na makasi. Ndenga butu. Voilà, ndenge ya molili. Alors bien aimé, ceux qui ont tika besprit ya boy, mobali ya butu, moi c'est ya butu. Osali par semaine, et ça na suba lota ngo 2 fois. Tango loti butu bobi babandi ko prier kaka. On remarque kato prier makasi. Tango prier mingi et ça n'était kimi. Mais après quelques jours et biba. Je vais expliquer ce phénomène. Wow. Esprit lokola mari de nuit, femme de nuit. Akoki jamais ko bima na prière na yo moko. Akobima kaka na prière na basali nzambe. Voilà pourquoi délivrance est très important na bandoto amabe lokola mari femme de nuit, il faut moto ale kana séance il y a délivrance. Au quotidien basambeli pe besprit wana bakei bandeko ebele balanda biso kuna na poto bazaki na besprit wana bakotaki ba jeune to sali prière esprit wana bakenda. Bakoma bien, bakoma libre. Yami balé ezali tolobeli d'abord na bakiselema moko ba mari femme de nuit baya kapé ko tua ko swana entre ba mariés à tout moment ben compréhension. Au moment na moi mobimba ba ko swana ta 20 jours il y a ben compréhension. Eza besprit wana. Alors na kati bitumba ya butu tozo mona pe besprit de mort. Batoyo
bakufela batu mais batu yango balandaka bango kaka tina pongi moto akufa bambula ebele mobali akufa bambula ebele mais alotaka ye kaka amonaka ye souvent chaque semaine. Là c'est un danger. Alors moto azolota mingi batu bakufa bien aimé danger ezali wapi eza présence à l'esprit de mort bakoti na kati ya vie ya moto wana esprit de mort avandaka yo felete. Jean 10 ezoloba les voleurs ne viennent que pour dérober, gorger et détruire. Même na poto na landa mukolo moko bazola qui ça un grand couturier na poto azaki millionnaire mais a se suicidé lui qui avait presque tout. Et l'okoni netina qui a se suicidé eza esprit wana tozo benga esprit de mort bango de ba memara moto bon au monique ezo nyokola yo misalaka mabe mi bomaka na bambule leki ban ba jeune ba kufaka ebele na Europe na nzela ya suicide omona o mususu moninga na se suicider yepe molimo wana elati akepe ko se suicider salamaka na Europe. Alors bien aimé l'esprit tozoloba eza vrai l'esprit de mort olotaka mingi batu bakufa c'est mauvais yango ba mususu ozana zemi parce que l'esprit wana ba côté là yo tendance comme kaka zemi okutuna longolango kaka na longolango eza l'esprit wana objectif na bango ezali ka liwa baboma. Voilà. Alors bongo pasteur Valère Moussato bandeko oyo balotaka alongwa déjà pas na bango akoma quelque part. Nous pas loin na Kinshasa comme na poto na lotaka Kinshasa. Chaque rêve na ya lotaka ah aza ya ensemble ma maman na ya ensemble na ba camarade na tika kala. Wona eza azozo interprétation goza ni azozo ngaka na ndako epai ya ute epai ya kole epai ya botama. Bandoto ya kozonga ka epai obotama eza mabe. Eza na lien moko maléfique elandaka yo. Eza na makamoko ya mabe ekotela ki yo depuis ozaki na ndako na bino. Tango se déplacer au voyager, soit aux dans la même ville, mais aux allez pas na yo, aux olotaka aux pas na bino, ça veut dire quoi? Premièrement, ils ont un comportement où il y a des parents na yo et landi yo. Papa na bino azalaka mon boulou ya masanga. Oko remarqué yo poza mon boulou ya masanga. Oza pena ivrognerie. Peut-être azaka polygame yo poza na oza na likolo na ozotamola bongo. Et ça normal au salandoto wana, c'est-à-dire aux 8 mois héritage wana ya papa aux joie qui ont banda ndako na bino boza lié kaka eloko mabe aux joie qui ezolanda yo et utaki na ndako. Ézéchiel 16 verset 44 ezoloba que telle fille telle mère ndenge mama zali ndenge mwana zali yami baletango bamususu tango azolota azozonga kaka epa na bango. Oya liboso na pesi exemple ya comportement na ko pesi preuve moko na yema mosala nzambe moko yeso ka loti kaka zongi epa na bango azawa na kini me auta na province lobi nango il faut akwea na makambo basi a comprendre phénomène wana te a loti kaka azongi epa na bango lobi nango kuna il faut akwea makambo basi. Alors si on a tunaki question papa na bino azaki na vie ndengeni ah papa azaki na basi belé azaki mo boulot basi na bi voilà singa wana yango mutelanda yo yango mutelando futo katango lelo voilà yami bale ba mususu soka loti azongi epa na bango azongaka eza pona maladi moko ya famille mutu pasi ya famille yango omona bandeko bongo soka loti kaka zonga ke pa na bango lobi kuna koka mutu ebetie makasi eza lien wana maladi wana zwaki on banda kuna ezolanda ye ezo lié na famille moko ya mabe ezolanda ye na famille na ye. Il faut katana na prière na kombo na Yesu. Ba mususu ezali ba parole ya malédiction ya ba parents. Et si ka utakuna ba parents balobelake mabe po akipaka bango te ba lakakaye mabe ba noko banani balobelake mabe. Nde il y a des fois zo se retrouver et puis mingi so qui a se retrouver kuna au mona makambo zo le kakuna na ndako ngo peka ya mabe. La plupart soit azo soit na bandeko na ye eza signe que ndeko yo lien moko ya famille ezolanda ye. Voilà pourquoi bato mingi balota bongo azo se retrouver kaka na ndako.
mosusu azalaki na ndako occultiste wana moto abokoli ata se déplaça na ye mais alotaka mingi noko na ye wana amonaki mbala ebele na bandoto akomprenaka te nga si na longwa kuna eza lien afutelaki baminerval asalaki babiloko ebele likolo na ye mwa singa moko elanda ye. Alors 2 Corinthiens 5 17 ezopesa biso solution ezoloba boye po tozoloba la délivrance comment okobima na bandoto wana mabe bien aimé. Dans 2 Corinthiens 5 17 balobi si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut basali nzambe ba prier pour la délivrance na yo okomona biloko wana osala nini ekolimwa. Voilà, ça c'est bien. Biloko wana nyo surtout et que lui moi le quoi bana nzambe bota la biso merci à ser na biso grâce ngumba donc si grâce ngumba maman na junior ngumba tout à la biso depuis France qu'on a Lyon. Alors monsieur nzambe est-ce que rêve nyo surtout à mabe mauvais rêve nyo surtout est-ce que ezalaka et où dans la satan voilà est-ce que où dans la satan est-ce que et se réalisera pe kaka na vie ya mutu ata lelo ti lobité nemba ndeko musumu na loti asala accident musu a loti aboti mwana mais na mokili boye monde réel azana mwana ti est-ce que ndoto wana et lobby il faut que se réaliser. Merci mon frère Yves. Ndoto amabe ndengo tuni mon frère nyonse utaka na satana te tolanda bie bandeko ezana bandoto amabe e utaka pa ya nzambe pe oloti osali accident wana eza satana te wana eza babenga yango avertissement nzambe ekolakisa yo keba accident eza liboso na yo me nga nzambe nalingi te esalemela yo ntango alakisi bongo eza mpo moto asambela nzambe aekarte yango. Bien aimé ndoto eza mystère na kati ya ndoto nzambe akokelakisa eloko oyo ekosalema déjà amoni yango na distance. Ndeko moko abetelenga lisolo oyo alobi mama leki na bango aya kotala bango alobi ke na loti lelo motuka etuti ngai azobetela bango lisolo ntango asilisi masolo azongi ntango azokatisa makadam baramase ye mpe lokolo ebukani ndenge kaka lotaki. Là maintenant je vais expliquer pourquoi batubusu bandoto mabe et salemaka. Soko tangi na Proverbe 22 verset 3. Balobi Moto azamayele. Un homme prudent voit le mal et se cache. Moto amayela mona kamabe na mosika pe ya bombani. Amoni mabe ayeko bomba ne pa ya nzambe. Mais maman oyo alotaki abetika lisolo tozo kebisa bien aimé habitude wana ya mabe oloti mabe obetaka masolo on ne comprend pas. Voilà camarade no kosala rien de grave pour nous sauver dans situation wana mama wana abetika lisolo aluki basala nzambe te balongola accident parce que basala nzambe bana pouvoir kolongola ngo mais abetika lisolo azui ba précaution te ko bimazo bima ba ramasser pe lokolo e bukani ndenge kaka alotaki yango Bible zolo va dans Job 33 verset 14 Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais l'on n'y prend point garde bato bazo zwango na motu ya mingite tolobaki kuna quelque part que bato ba trembla ka liboso ba prophétie nazo longolo lelo makanisi wana balobi bien Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre donc ezaka nzambe wana zoloba même na ndoto ezaka ye alors il faut tozwango au sérieux ndoto ya mabe po ekokisa mate mon frère Yves il faut moto a lukanzambe nzambe alongolango dans la prière. Voilà, donc il faut que nous connaissions la prière. Alors, monsieur Nzambe, tobenga ndoto tobenga ngope loko la prophétie parce que prophétie est mo pe yaka ba lobi maramo pe lobi pe et se réaliser. Ndoto pe est mo pe et se réaliser. Donc il y a pas une différence entre prophétie et puis ndoto. Oui, na kati ndoto bien aimé, prophétie et bimaka. Na pe ce exemple ndoto ya pharaon. A loti amoni et bangombe 7 babimi na fleuve ya kitoko bangombe 7 ya mabe ba meli o ya kitoko. C'était une prophétie mon frère Yves il y a 14 ans.
Nzamba azopesa Pharaon prophétie à 14 ans pour mboka na ye. 7 ans d'abondance et 7 ans ya nzala. Nzala ekoya kolongola abondance mboka ekoti na crise moko économique sans précédent. Ezala qui prophétie munene mais eko bibana ndoto. Et puis ce otangi mukanda Daniel ezana prophétie oyo et ndoto et salemaki na lelo nanu ekokisama te. Oyo roi alotaka aloti nini amoni libanga euti likolo muta kosima ngo ezate libanga wana ekwei likolo ekeko epasoli epanzi ekeko nyonso ekoko komi poussière libanga wana muke ebandi koya munene ti evimbi mokili mobimba ekangi mokili mobimba libanga wana eza Yesu akoya akopanza bokonza Satana pe akorenye na millennium akorenye mokili mobimba nanu esalamite mais c'était dans les rêves bien que basakoli pe balobela kiango donc na kati ya ndoto bien aimé prophétie pe yaka comment yoko minimiser ndoto alors que prophétie pe yaka na ndoto kombo oya Yesu soko tangi na Matthieu 2 Matthieu 1 pardon à partir du verset 20 bazo lobana Joseph mwana oya kobota mambo pe se kombo ya Yesu. Donc comment est-ce que ndoto? Voilà l'information. Alors voilà, monsieur Nezambe Valère Moussa Toubandobota, je vais partir on va comprendre encore une chose. Différence mitoro entre ndoto ya mabe, ndoto plutôt j'allais dire ndoto outé pas nzambe, na ndoto oyo et outé pas Satan. OK, merci beaucoup. Tolobaki boye bien aimé, ba ndoto ya mabe ezo utabi pa mibale, ya nzambe ezali ya Satan ezali. Ya nzambe eza avertissement oloti balongoli na musala oloti obeli makasi oloti okufi oloti bayibio wana eza avertissement ato lamuki noza en forme mais neto oloti obeli mingi nzambe na bolingo na ayeko lakso ki mikolezo ya okobela makasi alors alakisi opona pamba te po obondela esalema te. Voilà ya nzambe ndenge yaka. Oya Satana tobengi yango batak. Bandoto mabe ya Satana eza lokola ototanga ki ba mari de nuit, ba femme de nuit, ba esprit de mort et bandoto mususu mutu aloti ba tirer masasi. Mutu mususu nyoka suye bon mutu ba fini kingo. Ba fini kingo voilà bandoto wana mabe wana ndezo uta na Satana to na bandoki na ba démon. Mais nako fungola moko par exemple au loti bien aimé nazonga muke oya nzambe au loti ozana kati ya zamba ozokoka te kobima ozana kati ya ndako ekangama oza bloqué wana nzamba ola action ke vie na yo eza bloqué ata osali no ndenge nini il faut basala nzambe ba prier pour mona clair. Mais ce que tu es ndoto wana pemeni okomona ba mbule koleka mikole koleka changement komona na te. Voilà. Alors excusez. Oya mabe oloti ba tirer yo arme. Nyoka suyo. Bolanda bien bandeko. Na yamba batu kolomona yambi papa moko kutu pa kota ba mema ki ko mema. C'était difficile. Abi pasteur malade bandaki jour moko na loti. Na moni batu moko baye bakanginga basinga na maboko na makolo. A partir ya wana nde na bandi koyoka pasi. Na sambela supo na mama moko ye alotaka ba zwimbeli batie awa ba poignarder na ndekone ya mobali. Ndeko wana azako lingate azako linga bateka lopango mama wana zo lingate. Ake ko luke na banganga ba poignarder na ndoto penza moni agangi alamuki. Abela bambule bele maladi wana esila kate. Tant to kuta na MCA abadi ko raconter ka lobi pasteur passion e bandaka jour na lotaka batenga mbeli après 2 jours na yoki ka place ngo pasi bongo e bandi eye makasi ti eye na lokolo moyena bimasusu ezate bande ko ebele bakutani na baka oyo alota qui va bambier libanga, alota qui va suer na nyoka. Valère Moussa Toubandobota la biso, il y a encore 2 frères on a yebi. Le col de notre c'est dit qu'un tango et puis Chris Tembo. Bango kutu balo takati.
jamais balota na vie na bango na est-ce que bandeko ndengo wana il faut basala nini, est-ce que ça problème tout ça problème est-ce que c'est important aussi la vie à moto fa lota et puis moto a lota ka mabe ari ko longa na bandoto ya mabe ndenge nini pour que to koma na suka ya émission na biso. Bon, ko lota te eza mabe na vie à moto ndoto zo faire partie à vie à moto. Il faut moto a lota eza très important. To senga na bandeko na ka ba benga ba resembler pona bango nzamba ofungola bandoto pe na vie na bango. Voilà, maintenant au balota ka bandota mabe parce que longo la bandota mabe ndenge nini basala nini. Est-ce qu'il y a aussi des prières où il faut balanda pour que ba longo na kati ya bandota mabe ba mauvais rêve. Bien aimé to tu kolobela na sukawa o loti nyoka suyo ba bambio libanga ozoki ba bwakeli o flèche mingi eza bandoki ba sala kabiloko wana to benga ka masasi ya bandoki ko bebisa ba mbongo ebele te na hôpital obimisa ba mbongo ebele eza maladie spirituelle et outil na monde à ténèbres et loko eza spirituel aussi la peine na spirituel. Il faut prière ya makasi Nzambe a délivré. Eza mabete kozwa kisi tout ça mais guérison ya libela okozwango na prière à délivrance. Tolinto lo baboy mon frère bandoto mabe toko bima yango na prière ya délivrance parce que ça démon mutakota akuna. Na simandoto mabe o euti na satana tozomona démon abombani aza kuna na sima. Ye mutazo sala ka bongo. Donc pour ici là, il faut vraiment délivrance. Yango tozo benga yo eza musala na biso toye awa poto yamba yo na bandoto na yo nyonso eza la interprétation bandoto muso ebakite bandoto mabe toye poto prier pona yo okozwa numéro na ngai ezali 09 98 17 77 04 09 98 17 77 04 même numéro bengi na téléphone normal okozwa nga obengi na Viber na WhatsApp okozwa na même numéro okozwa ngai Pasteur Valère. Voilà tolinto prier pour na yo ko continuer no bandoto wana te ezokanga vi na yo Nzambe ayeli o message po a délivrer yo. Voilà. Merci papa tokozwa prière na suka parce que bana Nzambe belé na bike bazozela bazotala émission La Réalité Chrétienne avec Yves Pintos parce que c'est la seule émission qui vous donne le news, l'actualité, Isa Oyo, La Réalité Chrétienne avec Yves Pintos, toujours dans votre site que vous aimez beaucoup, Congo Promo TV. Donc je tiens à vous signaler qu'il y a encore un livre très important, les 80 rêves et leur interprétation. Ils ont le livre bongo écrit et pas Yimoko Moussa Nzambe, Valère Moussatou. Donc ils ont 80 rêves et puis 80 interprétations. Donc yopo rozala ndoto na moko izanga watendeko. Awa harmonica en cassiel site parfum motema de do soit dit ndoto ne kozanga watendeko bande bozota la biso ndoto na yo kozanga wate. Alors donc là nazotika pasteur Valère Moussatou a ma biso na prière et assemblée pour na bateau parce que ba problème na ba o balota raté na ba o balota ba mauvais rêve ba o union surtout peut-être makamala ki na rabente Moussa Nzambe tozotikela ye temps pour 2 minutes à mimamba na Nzambe na kati ya mabondeli et puis ce qui loba moké za par rapport au livre oyo les 80 rêves à koyikope ko loba na bandeko ba tala biso. Merci bien-aimé. Avant de prier pour Nayo, il y a sur le bas qui est dans le livre Babima kana jeûne et prière. Prière à délivrance pour les cas bien et c'est un peu préparation. Il y a un autre côté ça va ba jeûne, bo sambeli pe azui ba résultat. Na li tena prier likolo pour na sepelisa yo. Mais soko moniko sala ka ba ndoto mabe et se répétaka benganga ya après émission. Toko sala prière ya makasi ya délivrance na yo ko zo résultat ndenge belé bazoi ba résultat bazane sengo les restes wa lotakate tozo prier wa kanga pe bandoto te tozo prier tout à l'heure nous ambasalo grâce ko bandalelo livre oyo ba présenter biso c'est un bon livre 80 rêves et leur interprétation Luka ozo livre oyo okobenga biso auto expliquer ba ndoto ebele même ezali pasi eza richesse munene eza bien eza la peine ndako na yo to ligne to prier mais avant de prier nazo répéter numéro
Kombo ezali pasteur Valère Moussatu na Kinshasa na Kalamu. Numéro ezali 09 98 17 77 04. Nazo profiter kopesa mote na bana oyo ngai balanda nga mingi kuna na poto. Nzambe apambola papa Robert esika zali na États-Unis. Nzambe apambola couple Maman Sylvie, Papa Eric, Maman Tété, Maman Joséphine, bandeko nyonso ba mususu limbisa tan eza mukie tokomi na suka moyena tanga bino nyonso ezate nzamba pambola bino mingi. Alors tolingi to prier na bino. Éternel Dieu tout puissant, nazo fungola bandoto na vie ya papa, na vie ya mama, ya ma soeur, mon frère, nazo fungola ngo na kombo na Yesu. Ko banda lelo azwa grâce azwa faveur ya kolota na déraciner na pikoli nyonso ya kokanga bandoto na ye na libérer ba révélation na vie na ye na famille na ye pe na misala na ye na kombo na Yesu Christ to bondeli bongo amen. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui tout Congo Promo donc batika au vivre. Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Et donc bango batika la quoi. Ce qui si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka. Raf Ngindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la pesio mokako soit kende liboso. Zo ça la fierté na biso. Congo Promo. Oyo ezabu ya busamba te tembe na mutute. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sali mokili na esia ingénieur Rafingi nous petit non monsieur. Ouais Congo Promo TV toujours en direct. Bolanda ba Portonios Belgique ba la Portonios. Ouais balobi Rafingindu Congo Promo à suivre. Toujours idéologie ba Bibolandango. Aspect Congo Promo toujours grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com chez Raf Ngindu. Congo Promo qui tokos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tout ça na Boston on a Raf Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout côté partout. Bango ba limiter monsieur le côté partout. Donc on a vu Sibiso Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Ouais. Au Congo Promo avec Congo Promo né au site pendant on va BT pena pour ça site dans le niveau des États-Unis des fois terre. Le Congo Promo TV Raf Ngindu number 1. Babi 001 dans la state. Niveau matoso aux États-Unis. Niveau à boy, il faut voir les États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va les balader dans la mission pour le Congo et que les